Est-ce que oyebi ndenge nini bapubliaka video na YouTube? Soki oyebi te, eloko na osenga na yo s'abonner, o liker, o partager. C'est parce que awa na olakisa ndenge nini bapubliaka video na YouTube. Toza na deux termes ya kopublier video. Ya kopublier video ya mulai o ya parti ya 5 minutes mata, na ya kopublier video ya 1 minute à 60 secondes. Na YouTube eza na deux termes ya video short na video long. Video short eko faciliter opoke bato baskolaka rapidement sur YouTube sans kotala ba video ya milai, batalaka video short. Baoyo bazalaka besoin ya kotala ba video ya milai loka bato baluka ba formation, balukaka bato baluka ba comment ko réparer ba biloko, comment ko sala nini, oto bazalaka besoin nango nde batalaka ba video ya milai. Alors s'abonner, liker, partager.